quand on a pas mal, on a besoin d'opération drago bandi qui n'a pas. Ah, le quoi oza pour ça bana no batanga te. Yo ça analyse na comment wera. Le quoi oza pour ça, oza sous émission na te. Ça analyse na comment et puis na ba chaîne tozi qui sango. On a li to ya mokondi, on a lobby yango wana ndé. On a tant comment ya no ngama wera son ba ya obetanga. Na vana na venir pour numéro 9 na bandal. On a côté la wenge. Na lobé la vieux zacle. Ngai, na côté la wenge. Série à concert. Si. Papa bino avec papa biso, njoko lobby bien makasi. Wana prend mon mémo na poto. Moi na papa biso mémo na miki. Kwa sala musala. O lobby ezaki o felete. Poni ba mema ki était kasi. Ya kenda ta Côte d'Ivoire. Wera mema ya ta Braza. Moi na papa Anjora. A foutela vient na kakol. Bien na moi ce n'est pas que les États-Unis fallait. Moi na papa. Moi yoka. Moi na papa Anjora. A ce qui par la fondation à Sankara. Fallait à moi na moi na papa Anjora. Te fallait à yana Banjora. Si ko sortant fallait au sali sabango. A sali sabango na papa na bango. Eza moi na papa na. Eza moi na nani. A ko finga Anjora te yo finga Anjora ya balate. Njora somanda kuna 20 ans na ville. Ya ye pene ozaki na ba donc bato ya s'attendre te bato ba beta yi. Parce que opération les a kutu mamba we raté. Eza pene moni opération dragon on ezala kala bango nde bato moki. Ma pata linga te botanga koma mobali na yebino bato balati. Ya solo. Pour mona bolula mobali na ye. Kadena bloqué. Bloqué. Oyoki ngo. To bloqué. Ya na iso to balola ngo to betela ngo to bloqué. Na ebisio zela martyr au mona. Ngana otanga koma we na bandela. We ranson ngi. Ah ndatanga koma we raté. We ranson ngi maya Noël. We ranson ngi maya Noël na tambola bandal mo petit. Tala o monde ozawana. Eloko na ya liboso kotanga koma njora te okomi na chevité. Njora obi na ba ipena na nyata yo mena bino kita na niveau noté na ofuka malo mkongo esanga pasi mukolo nzoto ekolo. Ke bana mutu alobaka te ke mutu alobaka. Wera yu mate ape hypocrite te. Malingaka ndete ko semene na ba bêtise. Mais so luki ozwango. Elobela wera na agressivité mona ngote ka mutu bien te. Ngana sala na TV Valdi. Alobi makambu ya solo. Batu bakufa pona makambo yo. Bino bomoni oka alobi eleki lobi bubo ki bachaki mani kembeli kuna. Ya mwana nga osa carrière makasi. Ba enjir wane ko ya. Po ba dimneye. Ya to samba na yo. Congolais solo. Bonjour Manique des Jaunes. Bonjour Vadi Tamboué. Bonne santé. Ça va, bonjour tout le monde. Bonjour abonné News sur la film News. Bonjour abonné à Manique des Jaunes Tacos officiel. Avant de commencer, je remercie l'Éternel des armées pour nous souffler des vies, c'est vraiment gratuit. Toi, vraiment, les langues. Nous, la saison sèche, n'est pas là. Si, on a respecté le climat. Costume Vandi. Tu as pas un kilelo. Donc, et ça, la caca, avant de vieillir, il faut vivre, tu éviter. Ben, à 25 ans, bientôt 46 ans. Donc, ok, caca. Mais ça, c'est un opé, au moins, on a 46 ans, on a caca. Et ça, c'est un 70 ans, on a un tu il faut lire le prince Babi Lelo, il faut lire. Non, avant de vieillir, il faut vivre. Non, tu vas bien un mukolo. Non, et ça, là, on a bien ma casse, on a fait un mukolo, on a fait un pour chaque jour que je vis, on a récolté ma CC. Donc, il y a avant de vieillir, il faut vivre. Tant que vous avez un mukolo, il faut me tourner. Est-ce que vous avez un âge, on a commis, on a un aspect, on a un macambo, on a un pour 25 ans, on a cocaté. C'est quand Manique des Jaunes Zaranini, vraiment. Aux okola, mais taille, aux gardant toujours. Toujours est. Il faut. Le secret d'abord de la vie, c'est respecter la terre et les cieux. Parce que ma belle est la matoyo, quand elle est la matoyo. Très bien. Il faut respecter. Mais l'habitaille toujours Normie Campbell. Bon. 46 ans. On y a paix, hein. Discipline. Discipline est belle, kaka. Le 31 juillet, donc ça 46 ans. Donc banagé oye. Le 31 juillet, bino webika ninge zalaka. Chimène, webinenge zalaka. Ya goku. Lopez ça zalaka. Ah zalaka. Bango na bango na zalaka bango. Kazembe na Kolwezi, webinenge zalaka. Mais information ça plus numéro ya Prince Ebimi. En tout cas, si va déranger à Kosakanaté numéro 17. Numéro 17. Prince Babia numéro 17, votez Prince Babia numéro 17. Donc Toyebi Oto Sala, ensemble nous allons gagner. Malgré
bato musu ba commencer déjà ba campagne de déstabilisation comme ka oye ofingi maniqué obi ke man et là pas na film lelo on est bato ba ofinga ngai na ozate la vie ne change pas les mois ngate ngara hypocrite ko kanzate na ovana mawa bato musa ya kazolo bate pazo linga ba voter moi na ngana za na kazaka na nga so koti na kare na nga na opapola ko bangati amoni concours wana ya mama nzambe. Très bien. Bon tiens au chantage té. Ça n'a rien à voir avec les YouTube. Lui il fait son boulot. Il faut bosser dur. À compter na maman té, à compter na bino ba fan, il faut convaincre bino parce que c'est sa vie qu'il a commencé là. C'est sa vie. Futur na ya mwana. Classe ya bana na ya mwana ofuta ona mbongo wana. Pour atambol asomba jet privé le quoi Gims ya mwana. Alors qu'on constate que notre na oya na carré à maniquer no finga et danger le baté pour penser réussir na concours. On les a concours à gagner, à perdre, à s'abîmer. Tant on Gims a posté, ngam na tini Gims a posté té. Tant ma yemba nzema Gims ngam na tinda qui était. Alors bon l'autre na ko faire chanter nga. Nga ko chantage ko tate pesa ko kanda. Vous comprenez? Pour prendre c'était comme na voda comme mwana et ça makambu ya nzambe. Soki bazo ko applaudir parce que azo sala de sommer son boulot. Nga ko na linga te ko compter na jury te yaya, ko compter na mututé. C'est pelisa voda comme oyo a pesi ouverture. Il faut que nous convaincre penza ba jury que non ozoye. Nga za posa pa ba 24 na neti ya babia. Oleka babia. Au moins babia suka ki yo pe no le osala o ya koleka. En tout cas, nzambo a commission wana. Azanzambo a raté. Et David a banda au Bomabato. Mais il a été appelé le cœur de Dieu. Azaki na sana na misuno kwanga. To sa bachina mama nzambete. Donc oya te ko ba manike nengeza soko meki. O saboter concours wana ningeni yo amutu moko. Makambo vote ya mamba chicon. Yo tele $100,000 na mesa voter pour voter comme ils ont été. Toi on a besoin de battre belé. Très bien. Toi on a besoin de mutu moko. C'est ça que yo fingi ngai po o faire chanter nga o voter moi na. On a besoin de mutu moko. Toi on a besoin de battre belé. Alors ba fan na wana ok na bangoti inos bi lelo kenana bana na ba fan na it na ba fan na yo ba vota kai. Arrêtez de faire chanter les gens, c'est pas comme ça. En tout cas, merci de John en tout cas. Toi mec ko extrapoler muke apoto le kiso mo likolo. Bande ko tout ba benga biso numéro et bimi Prince ça bon numéro 17. Ouais. Donc si on voter Prince Babia en tout cas numéro 17 invité procéder on a ndenge pour voter. Pour voter bon procédure bon soit tant Crisco et Mokoya le chef de gang manager le roi manager a oya a sa ba fiche ouais pour to checker ba banderole sans numéro il faut que Crisco ko kitsa mo susu ba tchatcha loin a sa ba musala wana staff na ye ezali nga na lo baka ponga pe na sala na YouTube so na ba sala na YouTube te me na fa na ndako po ba masolo YouTube on pe zo katana ezo sala na ofanda ezo sila na ofanda ba continuer na bino non bino bozala musala ko banda ko sala na police po ba di pa na membre ba groupe a membre ya groupe si yepe na kati ya bureau a membre donc eza na bango ngai na yaki osala na YouTube mission na nga ekomi na fanda sikoyo na nosala ba analyse na nga ya makambo mususu soki pe ya musique eye to sala yango bien mais ya musique na olinga penate pour moi na akoma chanter makasi na boy et comme en comparaison boy na osala na nga ba culturel ba makambo na mondo tambone de mona mama Daju pena Daju te mama Daju tambola na Daju masala ba émission pour na Daju te Daju a choisi ka mama na parce qu'il était tout avec sa mère prince pe na makambo tika YouTube ezo pc kanda te kotika te ils arrêtent ndeni kanga ba yotika te il faut to zonga na moi sima po omoni YouTube to yango vandi na oseka mama kasi oui or que tango prince alongwe la team na bi danger babi aloba ngelo moko alobi musicien ba contacter na anabimi na age azana moté na tasse ko pense na age amuke mabima avant très bien 2014 soki na zaki na YouTube te ma ali moi me baloba yeke susu te lisolo pe ngeza te tango ba olobela manike ngai chaque temps na YouTube tant ba c'est l'émission na glisser comme ba chokoropo ba betela sur la prince moi des missions là c'est comme monsieur ça compliqué si njora zawana azamna ma asala marketing makasi yo zawana yokutu mutama yele ya groupe non ne ken pas zawana Mike Lokamba zawana bazo mabia bazana ba ido bokwala bazawana ba marilo mwaka bazawana donc batu bazawana pona e baza ebele ba Flori Mamengi ba Michuri ya elo mona sepela tuna ngani oh pardon permettre na lobango na moni nene ayemo azobenda na binyo na kisinjora na ba propos na msazo koma na Facebook mais azaka pour prince on salinga bien na comprendre que guerre ya ba mama kende kuna mais ya ça soutenir ka prince babia adwa ngai particulièrement salinga bien si si akota ni te na minute to za besoin ba teka diamond ba to za besoin ba Davos le bana njili bo telema Michuri na besoin na bino na minute ba Flori Mamengi
Jules Vassimba définitif grand Maya Soroma be patron minene Pansakala yangoyo oh Rita Bola yangoyo Izebola makambu yangoyo ezo senga mbongo sikopo na vote yango confiance Jantiningo Bilambaka gouverneur de la ville le boko na ça la bien Jekoko mulumba yoku na lobate vie na nga Jekoko yebi yoku tu pire choko yebi ya koloba kututi aza iso amati podium oyemba na podium pas mukulu Jekoko mulumba Francis Kalombo solution l'honorable le mannequin du parlement donc l'ikondi protège Boubou Liondela to sangana to sangana biso tout batutu o abeda show batutu pour hasard artiste batu oyo ba finaka et pas fali là comment on senga libanga mais ba finaka artiste ne bandeli artiste ana besoin c'est quoi coup de main yango tu as besoin ba tambongo chasse pour trophée etika na chasse tu as besoin merci en tout cas merci de John Temps peut l'histoire qui chasse Prince pas besoin la chance na emo autant sur informer et puis na quand tu te là bomoko bandal yaya nyoko mana yo pasuka no munoko dile bomoko bandal na bomoko bandal to bandal boso na ya Noël Ndiama très bien bomoko bandal ya Jean-Bédel Jibe Piana ya Blaise Boula bomoko bandal Ale Makaba bomoko bandal to bandi na bino ba fiena biso bandal na bandi na bino Yula Balls Dede Bikofo Firi Jana omoni bato na otang odile panzana munoko ngana mona bandal moninga na ndalwa papa na nga andalwa c'est le scrum on se comprend c'est le scrum nyonso omoni ngana andalwa panzana munoko finga ndengo omoni une femme n'insulte toke malé de joto comme côté ana tu n'as rien pour les seul au monde numéro 17 ma Sylvie Mampata maman pasteur numéro 17 Zakari Baba Baswe numéro 17 omoni bato nyonso na otanga omoni et on a CP là Babia n'était pas conflictuel. N'était pas conflictuel. On y va vivre dans ce babia ça bon plaisir. Oui classe na retard. Oui classe na retard. Baba c'est tout là. Déjà le temps on va papa ou pas. Le retard. Biso to bima bataka na 46 ans. Na bima siko na baba na 16 ans. Na 16 ans, na sali 30 ans. Na balabala. Mukuli ouais, espérer ça balabala. Oh ya siko balabala. Comment nyonyo mabe. Balabala on a passé on kana banduliste. Ngande chance lo pamba liboso nga bana matonge bebe nga. Si. On ta liboso papa mbabe nga chance lo pamba nga manike. Nyonyo. Nyonyo kutu te chance lo pamba. Après chance lo pamba ba fête après fête ba nyonyo. Ah c'est comme Dakar milliers de gens. Koko Maria camarade nga minute vundu camarade na. Ngana boyaka ko ma danseuse koko ingila camarade ba camarade nga bango wana nde ba danseuse ali ya vie beaucoup oyo ta ya na chance lo pamba ba danseuse ya vie beaucoup la chance lo pamba ekiri na nga ngam na memela vie beaucoup ba masa nga ponga moyena bine contenir réputation famille ko bina on peut ngoko ka ko bina pe foza ya na bina fort ko bina kutu ko ya te na bina mabe nga bina makasi to évoluer to zaka na prince babiana. En tout cas, tant au spécifié pour la Kinshasa, on a formé que Nazu appelle ya Batakolouz, Miko Batakolouz, Balingibiso Makas. Bah tout n'a toujours. Alexandre Kazemba. En tout cas, Batakolouz, bah tout n'a Makas. Nazu appelle ya Mutumo en tout cas Mikoloma Nikichena Munoko. C'est Yannick zone de les fondations Mulundu. Yannick zone des les fondations Mulundu. Ya Sunga Kaka. Yannick zone de les fondations Mulundu. Trésor pour tout payer. Njili yangwana. Njili. Mama Njili pour nous le pas bien mwana bino. Wana mwana ende kona bino sengma mambongo mwana ende kona bino. Trésor pour tout bana Njili. Omoni bozaka tellement belle ba vienyo sur Njili. Oh Masina. Kimbateke. Changu Mobimba. Changu Mombatere ba bya kolela wana. En tout cas, il y a un mouvement qui est Blaise Mboukou, fils à papa. Il y a un mouvement lire, un mouvement Blaise Mboukou Kouloutou. Mambo Salé Ngalobi, ça peut être un âge, on a marié. Non, on a balité. En tout cas, merci Kouloutou. Nabi de John, le tout le monde qui peut te faire des vidéos, Moussou Kuna, Tatanae, Empereur, 8000K, fallait pour passer les vidéos, il y a soutien. N'importe qui a un il y a un mango bien parce que na lobara toujours eloko moko eloko yo yebite ko lobate. Ouais. Mambo yo yebite ko kota te bitumbo yo yebite ko kota te. Na yebisa bino nde fallait osonga nenga ozwa yote. Ki camarade ki mukona ki camarade ki mwana mukeza différent.
fallait bien moi moké momi a vient naé akabola ba bitumbata 1000 ben incompréhension ya 1000 ya solo ya 1000 ben incompréhension ya 1000 non akabola non amona tout et pas nanga fallait ayebinga na lolenge nanga so na oloba bike o oloba ya solo na ngai so na lobi likambo na sel likambo na boya ngote bah même na et pas nzambe so ozo reconnaître ba faute na yo à pardonner yo. Moi j'ai clashé sur Fally mais je l'ai fait même na répondre même temps à reprocher nga temps gagner nga na saki po yo ka passion nga na banda ko yo ka Fally sala nga honneur alobela nga ye moko vivre boye yem dara kipara kokolo bina yo a désactiver lo bana nga boye eloko wana a gangela nga quand le bana le bana beta matena mo sa fina ko beta nga pemba te ça elote et ça ka mon bali obeti mo sinaï non que pour ça gaf choko pa fandi na pas chiffler c'est elote ah ba sonso ba bisa ko lo bana bongote ah nga kas na na ma le bana skondeni na sala ko isa ko tout bien obi so mutalo bino likambuye moko alongolo na motema ka lo bana ngota kanyo na kata motema isala nga bien Fally sola na prince. Nous commençons à commettre la prince dans WhatsApp. On commet la Fally dans WhatsApp à la prince. Fally à CP la té. On se comprend. Il y a un atikaka. Alexandre qui m'a camé na auto ça nango kokoti sa mwana té. Très bien. Atika mbala mo prince na Fally. Tant Vodacom et bandi Fally a posté sur Instagram les images au prince oyemba wana. Bato acha yango kate. A posté. A seli sous vidéo. Bo satana ina ngote. Vous attendez na ngote. Bini bokanisi pena lelo bokolo bananga na munoko na lo bakeno biso martyr. Omoni martyr wana ezalim vadi eza musala nyonso oyo to sali ba ane onyoso to okene ko leto yeko la sango peuple congolais. C'est comme martyr wana ngazate. Ngako tu na vanda côté ba projecteur on ezaka na teni na boutsi. Quand tu te veux la noix. Ko wana ba ka ngoli. Colombie wala Colombie. Na vanda yo na vanda na Colombie. De chop. Ya so qui fallait couler to couler naï. Dona bot. So quoi na boot na tenya ba soda. Ba pekisa ngo. Te na senga. Na senga. E wa ba da ba faire so wengi ba beta ko na Pentagone interne. Ba senga. Na senga. On les a spectacle. Ouais. Pour il faut pas soit spectacle. Vous comprendre. Il faut te convaincre ba soit spectacle. Nga fallait matanga na podium. Nga lelo so na fande sika ba to tala muta fali. Siko nga na la tani. Nata ni nata la mamu susuna malowanga na Fally. Faut tenir militaire. Poni bo senga ngelo ka mabe bongoko. Balo baka soki guerre ekoti na mboka ata boto abinemi biso sto ata tinto sumi ndiki mboka na biso bakoisa. To sauver non honneur. To sauver non honneur. Na minute to ana posaka honneur. Omoni martyr wana to ko balola yango to betela. Ba retournant. Ya à la baie. Adim si souni mo so bloqué souni to se Cadena bloqué. Bloqué. OK encore. To bloqué. Ya na iso to balola ngo to betela ngo to bloqué. Na émission zela martyr au monde. En tout cas merci Manick de John. Tu as évolué dans ce moment ma question ezali vraiment. Mais maman ramba ba clan comment ça la pena. Mbili nga ko saranté to moni émission mo de na so Odile Manzaka a sali en tout cas na que whisky wishia andro ko illustrer biso moke poto kende vraiment bien to kende a lobby tango kisinjora so par exemple que papa na biso aleki papa na bango il y a ça des numération ba makamba lobby aleki papa na bango na vendre bien papa na bango za PD na ke bato la sango wana so ndeni neto yambi ma message bongo ndeni tu vois na longoni pena lunette pona do bana petit nanga omoni kinyo yana makono nango ko intimidité ngana otanga koma wera na bandela wera son ngi abi ndatanga koma wera te wera son ngi mayana wel wera son ngi mayana na tambola bandal mba petit tala omonde ozawana eloko na ya liboso kotanga koma njora te okomi na chevité njora obi na bali pena na nyata yo mena bina okita na niveau no te na ofuka malom kongo esanga pasi ti mokolo nzoto ekolo na kita na niveau na gumba colonne pona mulai mingi na okita na niveau na ote tu ne vaux pas ça. Je ne peux pas te donner cette opportunité. Si moi je t'insulte aujourd'hui, c'est comme si je fais... Tu te rabaisses. Non, je te donne une sorte de pouvoir que j'ai donné à beaucoup de gens. Je ne peux pas en arriver là. Juste pour te dire une chose que... Yann Noël là ne t'aime pas. Ah bon? Yann Noël, so baba changana yo oponanga. Yote.
aya sala kuna asala te aponanga mwana vie John aponanga vadi na kangi na histoire comme ya Noël aponanga soto kepa mampata ba chaka ba caméra benga ba journaliste to kepa mampata misonyo soto comme na liboso et Noël pe papa itunime ayi papa na ba sala wenga papa na so décision ba mini la ifeta ba Francis Kalombo mamila ifeta ba Francis Kalombo yaya ngana mwana vie John o mako finga njora te njora ba bala na di o mani njora makamne sala sana mobile na ndakala na mobile na mbeto pour ton information njora mobile na ya kola na Boston na États-Unis vie dai. Toi tu es une femme sans homme d'abord et ça la moi si bien te peut ça moi si mutum bien te à ton âge une femme qui n'a pas d'homme près d'elle et peut ça moi si mabe au finga iken piano fingi ken piano fingi ndako ken piano ola sa ken piano ba ket ken piano ke poto de combien de fois compter mi sapina maboko moko ici là le boko moko ici là aller retour on se comprend ken ajo mais so to chena ajo am kola ken piano on se comprend pour on a ken piano bien ken piano banda banana baba bien eh ya vando zo leçon après on a suka classe on a poussé mo banga tendenga la kibatabi so bo continuer na combat 20 ba chaîne o kangama bo zonga na ba mpia ka boy na boy elle peut pas elle peut menacer tout le monde pas moi ngate nga menacer ngate ko beta mo zo banga te nga beta ngate asala ngote même yangama ya Noël au pétissé ala kunate on se comprend alors ba kunate wana mwana ya ba sœur Libertine kunate kuno lukela nga ba problème pas nga isoke meki na okende na ndako na ba tata mo sina so ko ba otaka Noël manike si webe makambo esa makambo ya biso to ba nga na mundundu Noël ana Noël azana biso ku beto na beto oncle wana ngwa kazi on peut ça que respecter on respecter parce que to chaye oza ko tinda bato finga ya Noël pourquoi njora tanga bi papa na biso aleki papa na bi natani komba papa ya nani oh yo comment finga kofi ala la ba pede ya oh l'accent on a parqué et puis oza ko pousser bato na ba benga ngoni biyo excitation à la haine oza ko exciter bato à la haine donc oza na bato yo sombeli ba machette banga ya na baki déjà image na yo na sina tinda kango et pas yemoko le général Kasongo l'inspecteur de la ville pas lingaka kimia na ville na ya Congo na ville na ya Kinshasa alinga Congo za na kimia osala musala makasi ko kanga kuluna azo sala musala makasi yo za ko exciter bat na en ba beta bat na ndira après lobby chef d'état lo baneka osala musala bien te na sina tindi vidéo na pire ayeba ke yo za ba machette ozala ba mbeli opesa batu bachuba batu na banzela bazongisa batu a zéro baboma bana biso problème na sina tinyango pe pas avocat na nga problème nyonso yeye na nga alors yo loko lingi ya Noël amema ngambo amema bangambo nyonso eza Kinshasa mais tant ça dit comparaison au papa na bon tant que si njora ba papa na bon yo lo tout préciser bien que njora atanga comment mutu mais le bi atanga comment atanga comment Koffi Olomide abi Koffi Olomide ali ya na le yo atanga comment Koffi Olomide avant da mupandi asala homosexualité oza ko accuser Koffi aza homosexuel donc Koffi abima pena bababia ya eza accusation comment babia bimio oui ba musicien na ye abaza bano bavanda pemenesi ke banai kolala na bango pe yango sûr oui swinga makasi on est atteinte à la personnalité mais azana yaya azako toucher la personnalité na biso tamba wala basiko Koffi azaki pe loba ofinga alonga kuna babe bandola Koffi bandola babe ya soko ya mwana nga sa carrière makasi ba injure wane ko ya po ba dimneye yaya to samba na yo na faire comprendre au YouTube au biso kende la on ba kasho mboko eza na mibeko eza mboka ya mibeko comment yo ko linga o lukela ngiama ba problème ebele za na famille na ya za na bana na un homme marié un responsable leader ya mboka oyo na ba yeba ke non il muera azaka na batu oyo Al-Qaïda so poni mo pesa ba comment mabende ngone pa wera quelqu'un qui a la paix en lui asala ba ONG aboko la bana bitike yosko comment la ça image ne kete azaka bongo te azaka ne criminel et puis no yebi wa bola boki bate botandenga lo batete nenga fanda tete nenga sana asa ye kundeza na sakana ndo kaboma kande batu na se anye wana yaya oko expliquer ngo donc pour na yezo bimisa fencho le roka mutu mabe kasi ye lobi ke no yeza ko abike no soko tangi kombo ya wera ya ngiama wera son les leaders sont en combo na ye ba ozongi soit zéro ba roboma yo ba no ba OK classe T Gentili Ngobila Ngwaka notre gouverneur na otinde lo vidéo oyo
otuna na mwana mwasi otuna mwana mwasi oyo ala ki saba criminel na ba place bazali po biso to tambolaka na ye pena ko senga l'état ya mboka oyo esa musala il faut approuver maloba na ye oyo ya lobi po lobi yango na kati na ye video ezali il faut approuver yango ala ki sa batu oyo bakosongisa batu a zéro oyo bakotbana na biso bakokende classe do boboma bana na biso avant classe ezonga nga na salaka na TV Valdi alobi makambo ya solo batu bakufa pona makambo oyo bino bomoni oka alobi eleki lobi bubo ki bachaki mani kembeli kuna après wangali otesanga te yaya pardon ngana yo to kuta na parquet mais bilo musubi to ndone na siamba guerre to comprendre na musu batama abimisi ba vérité musu na bi soki meje 30 kotaka orchestre était eza pour balinga basala e kotaka tala sikoyo une femme maman ya Congo azobeta masolo ya capote na TV sans pudeur avec beaucoup d'audace elle est sans tenue vulgaire éducation nini ça c'est vrai que tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de mari tu n'as pas une famille à éduquer. Vulgarité à modèle ou en autant que capote et kota ke bima ki bana so atala YouTube problème la bino ezani. Ce que éducation na bino bébé ya bisi bana biso pe beba. Atteinte à la pudeur. Mais oui. En tout cas, mon général Kasongo, pardon, mon général, t'as la vidéo oyo. Tu n'en as moins moi si oyo. Pardon. Po biso nga bokanga pona maloba. Non c'est pe la paix bo sambise na bo tunae. On a problème na soyez langue za na mutuna ye nga atange pena ya Noël ngia maya we ranson parce que ça leader ya mboka oyo il est pour le peuple il fait un travail qui est pour le peuple mais là on a droit autant à kombo na ndé na lingi parce que un musicien na mboka na biso un leader na mboka na biso asala ka fierté ya mboka oyo si quoi émission na ye wana soki ba interprétant en français ba ivoirien ba yo ki boye bien ko pesa nini mino bota ka awa te esuki ka awa bon siko total en ko musika Camerounais ba PC émission ba interpréter en français ba comme commencer makambo loba ah ba tiesko elongi ya icône ya mboka na biso Koffi Olomide ta la honte soki ba déborder li kufa ba finga ka falis dia ba makambo yo mais dans ta là boy il met en nous échanger mon keza pour à lancer un message à la big opération Kuba na opération Dragon va dinga na tan kombo ya Noël ngia mawe ranson ba ya obetanga na vana na veni pungu numéro 9 na bandal na obima bona OK bandal na tamona bandal na tambola partout na bandal et atinda bat ba betanga tinda bat ba betanga bo betanga ata 5 ata millième 12 na ozela bino mais quand tu me dis que tu as raison mon que c'est tout en train de déplorer ma reconnaissance avec qui c'est njora ba mais même pas na poto pas moi na papa na bango pas ça là musala olobi ezaki ofelete poni ba mema ki était kasi ya kenda ta Côte d'Ivoire ouais ramema ya ta Brazza mais on me ramema ya ta Brazza donc qui njora so Richard ah ya ko ça qui sankara ça comme patron nga na côté la wenge na lobela viezakle ngai na côté la wenge série à concert si na sala ba émission pour na viezakle lelo mwana wana yo menasenga ah na ozela yo yangia ma we ranson na bandeli d'ailleurs c'est lui qui peut attaquer quand c'est mec na ako finga njoka te yo finga njoka ya balate njoka somanda kuna 20 ans na ville famille on njoka soutenir ya okokati a komi na cheville njoka ta comité njoka elle roule en carrosse a comité ba bien njoka za nango ya Alexa ba catch alors ba $100 alors ba $100 ya mbongo njoka kabaka na $100 ya muke ya ona bingana na mbongo te ya pesa $1000 kana singe bete 1000 kaka ya na nso ye na moto za ngote botika bilobela mais on avait police boso abimission aya nango va desate ngana yeso ke zate aya nango 1000 yate soye nango ozwa na oswako kasi akabaka tiaka mutakabaka sana ONG te mutakabaka sana ndaka malonga ta vana moi todi mona matongi yeso mona place mona na lala afana na matongeti yo kanza afia ndeni mais tout le monde est dans filmer ça au moins bien studio todi ngaku de prendre ça na ata veranda na salon ye todi ya mukie boy moi nini achemo ba catch kaka nini mwana te ndeke sa mokumba ndeke sanzala ndeke lokote donc esika yele ka lali esika o mena masanga lali wana sans fiancé sans copain sans mari
Il vient dire des insanités, des capotes, de tout qu'on sort devant les gens. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Bango ba tozo fing ça biso ba chronifuati, bango ba tozo fing sa chronique ya YouTube. OK ba vandi ba foutela bango ba université. Biso ku nga ku muna ko sama kama ningo wana na bana yako ya. Mais ba so que c'est bino soni. So biso tika au clasher pour nous respecter musala. Génération ba bon musala. Ben oui, ba yo ke na ndaku de John. Alors, bata bongo il faut funda moyo mo na zone si net bata bongo il faut funda bango. Nabi de John. C'est total libre, mon père. Tu as bien tu conscience fait ça là. Moi reconnaissance c'est ça là bien père n'a héritier pour moi les grands qui simbi. Reconnaissance tant que moi na papa na bango a mémoranjo. Moi na ya papa na bango. Surtout bandi ko tanga ka bana ya papa le koso ya bana ya papa musuba ya ko sana banda kuna biso. Olobi? Le koso ya bana papa musuba ka. To tala oiko to bana biso ko tanga ba papa. Parce que to ba papa na ba bana le koso ba mo ba papa senga hai. Ba senga moi na ya papa ya njora. Moi na papa ya njora ça c'est ba to be na mboko. To mona ba photo ba vidéo. Ba na so akina osenga. Mwana papa Anjora na otanga kombo te na papa toke na bana mwana ya papa Anjora afutela vient na kakol biye na mwasi ba kine États-Unis fali mwana papa moi yoka mwana ya papa Anjora asoki par na fondation ya Sankara fali ya mwana nani mwana papa Anjora te fali ya na Banjora te siko sortant fali ya salisa bango salisa bango na papa na bango eza mwana ya papa na eza mwana nani mwana Kofit afutela nani biye afutela nani mwana papa na bango biye na mwasi ne ba kine États-Unis mwana ya papa Anjora tant ba ba boki Sankara libana mwana papa Anjora mta s'occuper na ye so ezaka mwana ba papa to tant ba to tant papa tant ba problème yaki papa fallait bana ko kumisa ete viens na ngantsone viens na nganyama apesa makambu te papa na bango lelo lingo créer ba problème lingo créer ba problème pour ko senga ka $100 yo ko bokabakano ko ozwango wapi mapata linga te botanga koma mobali na ebino bato balati ya solo po amona bolula mobali na ye alinga akutu te tant kari na bana ko finga mapata yo saka wapi yo lelo ya ko biba yo ba conflit nga na zwa po na ya Noël yo ba conflit nga na zwa po na ya Noël tala bolinga ga ete wana zo sapo ba olaksani olingi ya Noël ko leka biso alo kute yo ko linga ya Noël ko leka nga mtatina nga mikata loso na nzela na coin ya Noël nga ko lina dekanit na tinel ono mona libambo ngai na wengezo ezananu ko nani baba ke nani komba doma ngo za ranzo to mikeboe komuni nani yo akendaka pe nini wenge ya Marie Paul tu évoluer na biso ye wanda sa ka na ranzo to mikina bosa ni komona ye ba obeta na kazier na kombo nga na ba wenge bongo na matana mire na biso na sima na otala so na oleka na ndiba boma na ya Noël ya Jean Bedel obenganga manike yaka manike somela nga koka mwana papa Jean Léonard manike pangusela nga sapato ngala na nini ba ya Blaise atinda ote nani ya Blaise bula kutu ba nyokola nga makasi bula nyokola nga makasi papa ba ya Blaise nyokola vie allo papi bula papi nyokola nga makasi na mami papa Clément papa na nani papa Clément papa na ba ya ba le makaba papa Clément oyebi na papa na yebi na papa na bango ngayo ya vando sur leçon yaka to fan c'est oyebi bina wenge papa Clément papa ale makaba papi to bando bengi papi makaba to bengi papi bula to bando bengi so azole ka to bengi allo on a zongi allo wana yebi bien on faut wana koti bon approche apesi yombo papi mami kutu koloba te Catherine Mangondo mama na Blaise ya olinga ko panza liboto to créer vie mobimba yeso ngo panza ngo lelo na ko senga Voilà que ça que balinga, voilà ça que lingi est mingi, o créer ba problème, muto okene ko soka, kuna babia Noël mutabomie. Après ba yo kangai, babia mutabomie. Ah do yo telemela ke via ko la tape ber mo. Ah la ta ber na makamwa moi na so sala. Ya Luka place boingete. Wenge ya bandale, Luka place. Luka pena place. Na eba sera mulolo. Sera mulolo. To uti vacances na Bumba. Na Louvière. To uti vacances na Bumba. Classe zongi na kepa tanti na biso wana ba ya mire ba voyager na oleka nani ya Jean Bedel jibe piana vandi na Rachel Kitutu akufa persona abenganga manike ya kanga na Weston na bitina nga sirage bazana na concert na bandio tia ngai na mfuka na bandio tia mona loba français na bandio tia sirage na tia sirage na princesse na chiwana na kei aya
Video mena banana bokola na ba discipline. Ba discipline ya makasi, ya makasi, ya makasi, ya makasi. Ya. Sikoyo yo ozoya na ba injire. Paul obini teta no finga mani, teta no finga njora mani kia okota. Yeba mwana ya ba papa ya banjora, asalisa bakebele ya bana na bino na ba papa na bino. Mais quelle musique en manique de John et sous gata maman faut couper ça rappelle on pèse malamo que ba kofia fa na bien yo pesa ka yo ko bi kofia za na musomba to ko kendo hôpital total yo mto ebi ke kofia za na musomba po bien fa na bien donc on même faire mon hôpital que ça que ko yo mto aya na ba preuve mamba lo ba fa la ba preuve ke kofia la ba mi ba faut ya na ba mi ba lo kofia la aya na bango ya tango so ba fait tourner la langue 7 fois ba bi munoko beta masoko fimbu o beta ma fimbu au CP là. Pour que la Noël m'a camouté. Moi, on a aussi sa classe tika décortiqué bien bas. Et quoi comme me laisse sauter qui me coloté au camoté. Parce que coup faut qu'on va bien tomber c'est bon que on bombe ça bateau. Obi ya Noël tika Noël la fin d'année. Ko si ba ya Noël to eni été. Azona 3 na classe nanda ku nini. Yo amwana nani yo. Yo amwana papa ni na bandalo ngana yebi yote. Yo bimela wapi. Tika Noël la fin d'année ko. Maman ta la samba. Maman ta la samba. Mais ba ba fazer. Ba fazer. Pourquoi c'est un affaire? Ba fazer. Ayena comme tika comme ya Noël, tika fa na nyana mwasi na bana. Tika za kamta kimia. Ningo za ko exciter bat na n wana o créer ba problème. Na lingi na tika ya fa na nye. Ali ya mbongo na ye, musique na ye, asa makamu na ye. Tika ye. Tika kombo de. Message no pesa kulutu na hotel là depuis Kamituga. Ya Noël. Ya na pesa na eloko na ba ya Noël. Ya Noël o mani ke mutalo banalo omoni mwana mwasi wana a créer le ba problème mutabane ko kumisa sanka comme patron ya yo moko baka oza artisan de la paix de la NT mwana mwasi wana comme créer le en na mitema ya bato keba baboma moto bakima mabe soki nani ko makasi baboma moto so nani makasi te bato ba kufa kuna babite bato awera mutaba bomi bango eyo meminga moto wana mboka ya loi échange na mboka oyo to koma na nini babenga oni oyo fachacha état de droit ya na mboka état de droit yo ndima mwana mwasi na lobake non yo ozana bato ozongisa bato sima bana ba ok classe te ba ochuba bato bambeli ya obi gravité émission na mwana mwasi na salle na kombo na yo en tout cas réfléchis. Ngana otindela ya Noël na bosani kuna otindela émission oyo. Alors merci de John mais de John demandons le que vraiment tout le monde na to mi lokana des vacations. Ya mba clan oyo yo na clan ni. Ngai. Tenga na kosa na clan tenga na mwana bandal bata wenge baba ya na ngai. Elo na olinga basa na ba problème te point nini nga bata quartier atempo ba bala ngai. Balongoli soni na famille ba yeko bala ngai bandiko na ngai wenge bandal bakena ngai. Osomona. Si on peut protéger bana so makambo ko OK kapa babo po bana ba kuna. Ah donc on répond d'une façon claire. Donc ça clan quartier mais quartier la terre ezali place oyo honneur et monani quartier la terre eza place oyo na pepesi nga quartier la songa leo na fanda bon internet ya pona fali ya na yo kela sonité. Na couvrir en pété so ba beta nga ba 12 ba 24 ba salango. Nga leo so na manite de John ya fali. Ya ba chroniqueuse ba chroniqueur ba vendre la concert. Fallait ne pas mannequin bandé j'ai dédié cette chanson à Manique de John Yaya Matinga la podium Yaya Jouane Zalaka Somo Ezaki Jouane Ezaki Soki ba bengi yo te ko sa pression di ma présenter fallait pesa nga ba péter Yaya comment général ya ngona Yaya non les lascoli no monde là ça bon on y appellation mota ezali kambu ya question d'honneur. La question d'honneur. Non, yo ka fali sonité. Même maloba, ouais, papa na biso les papa na biona, c'est comme si on aime des autres ça la première fois. Bazo finge le côté njora solo papa na biso. Ya ngane na papa na nga Léonard aleki papa nyonso. Papa na nga na chambre ba chambo. Question ya charité bien ordonnée. Papa na nga leki papa nyonso. Na minute oyo nga soko bana okoloba na ngelote papa na nga Léonard aleki papa to bana mokili. Très bien. Na pesi tata mwasi na nga Libertine Mbongo Mbote Bele et puis famille na nga to kufeli ba condoléances na famille Mbongo eza famille na nga pe. Papa Claude n'a pas kufi. Kalima Simbongo, Oyo Azalaki, directeur na Renapec. Donc famille Mbongo vraiment présent en deuil. Kalima Simbongo Azaya na papa nanga ya liboso. En tout cas, moi aussi j'en profite pour présenter ma condoléance na famille Bunda Nyons en tout cas papa na biso Kufaki Bode Bunda Zara makasi en tout cas dans na biso Nyons na bi ke nzambe a reçu la terre dans cette soit douce et légère mais na ko sala émission au na mon émission moi na moi si wana
trop c'est trop. Au fini mingi. Yaya, si tu n'as pas reçu une bonne éducation, allez faire même des cours. Les cours du soir, ça évolue. C'est pas bien. Hein? C'est pas moi ça en a game. Moi c'est bon mbala aux autres. Mbala aux autres. Et on a mbalité, on a un copain. Hein? Au lieu de mettre ma soeur ba ketch, mettre ma soeur dans la chérie na baba na mkoloté. Hein? Ça l'a raté. En tout cas, merci de John Tourmont, mon mission dans Souka. C'est pas une assistance à mon colonel Longjam chez John, on a pris d'expérience. Comment colonel? Comment colonel? Hein? Tout ça va produire mais Naswamba. Et na kabelo nde makambu. Hein? Na ti chapeau mais te boy te bi ke ene zalaka. Tozong sango sunenge zalaka. En tout cas, merci. Les gens Karine Pay à chaque bon au monde. Bébé n'a pas arrêté à habiter. Na pesa que félicitations. Na mon ka vidéo mo kaso ba mo na bi na YouTube na sala ba comédie na wanga na kayote nga bi voilà e bandi. Yo yebi wango te ba bébé. Nini bandi. E baba bébé ba yo ka ko ebite. Ne ba na ko chama bumba ni ko expliquer mwana. Na bi bon, azu conscience ka ko dépendre na moto. Pour ce que dépendre sur na mo côté dépendance na yango. Une dernière communication comme nous sommes dans Souka. En tout cas, Eric Moukoso à la émission. Félicitations vraiment. Je comprends que yo kaka na wanga no tezaika ba na YouTube na zakana na YouTube na zakana comédien. Mais c'est pour nous prendre conscience. Moi Lilo Basuka. Lilo Besaka que non. Yaya. Nicolas flatterie. Tika ko tumba mboka o ese tongama. Au moins attitude na eza ba flatter olinga we raté pour créer les problèmes. Yango loko anga leki na ya banda na linga ke mingi. Na bitika yi. Tika yi c'est un homme marié. A représenter ka mboka oyo, a mutu munene na mboka oyo ko rabaisser na niveau na ya fazer te. Hein ko rabaisser na niveau na te pour azwa ka gentillesse mo komo apesa ki ombote. Olati na nzoto. Je comprends. Ce que ça kata sankarato ba yote. Hein? Il y a pas les chèques, les tindios, la classe na retard, on a souka pour na salle ya moulaï. Si on a expliqué au cas où que batunion soit bandel ba faire Rijana, ba yula bols ba dede bikofo. On se comprend ba kouli ngangi ba Francis Roi de Gaulle, hein? Ba au moins ba vie on attend ya bandal. Donc ninge zawana. Ninge ba yo kinga boy ba union ba moko. Ba bi numéro 17 voter Prince Babia. Quoi nous comme menacer nga pour na concours té. Prince Babia sam sana yi. Numéro 17 au voté Prince Babia. Après c'est pour les stars mbote ba ebele. Donc le 31 anniversaire nanga on est ensemble. Ya go de moi. Et regarde Bumbu Selembao. Clara de Bruxelles. Mago. Mago la version mbote ka Mago l'ouvre sur scan. Ah bien peut-être ka mbote sur ça na plateau. Son na solo. Tes mères soit ça une remarque. Écoute moi naïe donc et puis il y a hein? Son excellence, hein? En tout cas son excellence. Son excellence dans les choses. Maki Zembe, Koko Arafat. Koko Arafat. Anniversaire ratatende ni osala boye kuba ero dia nazora déjà yangai. Koko Arafat Maki Zembe. Phénomène bizarre. Merci Manik de John, mais le mot boye na bosana. Notre commune photo mo aussi que circuler bon internet et que peut de moniango. Il y a big bin affilé monsieur le chanteur. Na kulutu na falli pour pas. Et ça, les bébés musiciens. En mon un grand, ça les bien comme fallu au coutane bon. Et ça les cas bien. Et ça les bien. Félicitations coutane a fallu pour une fois au moins dans la vie. Pas coutane à Paris. Donc, on a fait ça quand on a sur les cas par Zouzou, pas comment elle lobby. Comment elle lobby. Donc, le patron de Majem Congo. Voilà, message était pour naïe papa social. Mais oui, il y a sous les bafali, ça coûte à relobater. Sous les cas qui nous prend ça à moi, naïe. Prend ça à moi, naïe, numéro 17, aïe. On se comprend, on a besoin de t-shirt, banni, naïe, qui est. Tu sembles à te. Naïe, on a bombe longue, mais naïe, on a plateau. Lobby n'a pas eu chance. Et aux années, repartager une table avant voyage. Toi qui bonne baken pena magizembe bambutalikasu. En tout cas, l'histoire prince et beta magime. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Maman sous yo tikala libanda no tikala kiwana yo mo lobaka biso de ba crise comme tozana to gérer. Yo ba la fin justifie les moyens. En tout cas, sous les kauka. Merci pour notre thème wana nzamba pesa vraiment.
en tout cas nzamba sunga kaka ba bon séjour pour ba kena ba lifante na mer na kati ya mikili en tout cas bo savourer vraiment vacances en kitoko bana nzamba batela bana donc bino son numéro 17 sous les kaoka yebi wana ko tobeta bakati dans za kutu olobate mamba prince mama nzambe yo so ba faut continuer bele yo fini manike pour kantinite na olingate ko simba fali na olinga kututi na olingate na olinga peto finga ya Noël na olinga peto finga Chibimpi na olinga to finga Lembula na Blaise Bula na olinga to finga nani Tata Mobichi mais eloko bino bozo linga bosala 4 orchestres et attaque orchestre moko bino sentir botika parce que ba leader ba olobate yo soki babenga ka soki nani o futila moi todi moko na matonge o ka otanga ba kombo ya ba vie na nga o ngana ba na tongo na linga omona bango bongo ba vie ona biso kola ba orpheline ba batela biso bazana biso bien na o sepelate. Le roi on a pensé à patron pour appui pena ya masolo principal bien nga tangelo komba mutu moko en tout cas il peut te soulever makambo mani les gens sont baso passer par biso ba OEP pour nous soutenir prince Théophile Moulumba en tout cas Koukao Théophile Moulumba merci na maman sur le baki en tout cas numéro numéro 17 la semaine prochaine tu vas avoir t-shirt il y a numéro 17 soutenir prince babia bana ngola na pesi no bamote ebele vient na ngai tijo na boutique tijok na kikolo wana bana kikolo na mbi ke ve tijo otinda ba t-shirt pas koko ingila azoya donc koko le kana tijok ozo ba t-shirt pour na prince merci en tout cas merci na maison Ephraim au batala chaque jour avec le PDG Eric Mukoso babi pour embellir banda kuna no beta tour na maison Ephraim o ezabo on a adresse belé au monde on a Willery au monde on a Nazando au monde on a Changu. Donc pour comprendre que ça la maison Ephraim au monde a photo pasteur Moïse Mbi en tout cas il y a vraiment insigne à Liboso et on comprendre maison il y a papa na biso Eric Mukoso Junior Ramazani Itachi Mali de l'Arbivore un clin d'œil à toi Anisi tout l'américaine Stella de Panama na Pession Mbote Pachiche Kolo le bachelor Mukonda Chicago pourquoi pas John Kumasamba de Sidaf on a fondation Mulundo avec Yannick Zone des zones Nele Sungara Nozo Sunga papa Fermel Matoto Cédric Lilia Mawemanko la bière internationale Bandal Jolie Mayala, Glady boutique Exo boutique na Château Rouge. En tout cas, vient ngai hérité pour l'écran qui simbi. Donc agence Zaka Château Rouge. Donc bana maman Château Rouge nous on a pesi binombote. Alors toi on a tolingi ba problème té. Ata kuti olobi na onini. Omoni motema ya mutu nzambe ka mutaye bango. Ko beta katolo té po ya no classe na retard. Hein? Non quitte na niveau noté. Congo isanga passe makasi na téléma déjà makasi. Merci beaucoup. Tous en numéro 17 na Vodacom off the best. Tous en concert moko du siècle les ali na le 29 octobre. Le 29 octobre. Merci. Congolais solo.